Mbote bandeko oyo nyonso bozali kolanda ngai awa na Londres na salue bino na kombo na Yesu Christo mokonzi oyo aza na bomoi oyo aza le même hier aujourd'hui pe éternellement oyo azali ko changer pe a changer ka ba vie ya bato pe a ko continuer ko changer ba vie ya bato po moto ayeba pe ay se positionner na vie oyo tozali na mois oyo to bandaki ya mois de mars na zalaki na ba série ya message moko qui est intitulé sur montagne ya ba fête ndenge nzambe asala biso atia pe biso to sepelaka ezali ba concept biblique montagne yango ezali na ba musique ezali na sport ezali na mode ba divertissement pe ba loisir nyonso ezali awa ezali nyonso na kati na bible sikoyo na montagne ya première semaine asalaki oyo ya montagne de fête na deuxième semaine na yango oyo elekaki na utaki kosala nani azali mokonzi ya montagne wana oyo tobengi ya ba Évien. Lelo oyo toza na troisième semaine sur la musique. Omoni musique toyokaka oyo na oloba lelo eza musique ya mokili te. Na koloba lelo musique oyo ezali komemela bato ba distraction na vie te. Mais nazoloba mingi musique pire ya nzambe oyo asalela biso bato tolingi pe tolandaka ma principe na nzambe oyo aza na mato ya koyoka ayoka ekozala bien pe na kozala molai te lelo tolingi mingi kolakisa na bato te ntango toyokaka miziki na nzambe mingi ezali po te eprofetize na bomoi na biso eza sujet moko tellement munene na koka kopesa ba explication nyonso te mais o nyonso o nkolo atiaki po na loba lelo nde na kozala concentré na ba mikolo mosusu nde tokozwa temps ya kokota na ba mozindo musique au fait elobeli biso boy moko ya ba définition ya kosala po ko prophétiser na langue hébraïque o ya ba hébreu pe na originalité na yango nde elobeli biso simplement koyemba banzembo toyebeli boye ba prophète ba kobengaka ba musicien babeta ndule ndenge tokotanga lelo na mokanda na 2 Rois chapitre 3 verset 15 et le beli biso boye na tangi yango na français ba lobi boye maintenant amenez-moi un joueur de harpe et comme les joueurs jouaient la main de l'Éternel fut sur Élisée toyoki yango na Bible awa un vrai musicien talentueux oyo tango munaka ba sali na nzambe mingi ba avant bateya ba invitaka ba musicien ba invitaka bango pona ko mema distraction te mais plus po et inspiré oyo bango bakoloba tolobi toujours que un prophète azali moto oyo matoi na ye ayokaka nzambe monoko na ye akolobelaka bato na mokili balobi awa lisusu ete musique wana yango nde ezali kosimile prophète pote aloba yango tomoni exemple wana mingi ezali musique lere betaka ebimisaka bason wana na invisible esalaka babiloko lokola baboule omoni nde tozalaka soki opompe nde to fulu ya savon opompe bokomoni kosala baboule wana nde musique ebimaka ndenge wana na ndenge ya monde invisible parce qu'il y a un monde visible il y a aussi un monde invisible yango toyebaka makambo malamu yango prophétie pourrait être oyo ezali kosala te prophète aloba par le canal des musiciens
ba musicien il faut bazala ba musicien moko ya lolenge ndenge nini. Tomoni ba fe awa oyo na makomi na nzambe ndenge elakisi biso ndenge lien prophétique na musique ndenge ezalaka toujours très bien liés et leur capacité ya ko prophétiser zali mingi pona ko bangisa batu te ndenge to komona lelo na mokili ba prophétie mingi komi ko bangisa mais Nzambe il est toujours au contrôle ya ba principe na ye parce que yende mutu azali oyo asala mokili oyo azali bongo babengaka propriétaire ya mokili oyo ezali na maboko na Nzambe ezali na maboko na Satana te Satan azali limitateur lui il aime ko créer la peur na kati na ba mitema na bato totanga awa lisusu na mozindo barobi les groupes de chanteurs qui sont na 1 Chronique chapitre 25 verset 1 et le bisobo na roi David et les chefs de l'armée mirent à part pour les services c'est des fils d'Azaphat, d'Eman et de Jeduthun qui prophétisaient. Toyoki lisusu awa bazaki ko prophétiser. Et puis awa eye kolobabwe en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Donc musique ezalaka na moto moko te eza ensemble ya synergie oya ko betelo ko oya ko beta bwe siko tokota na muzindo awo ezali kaka ba chanter pour prophétiser et qu'on faire agiter les prophétiques mais ba instrument ya musique et koki ko prophétiser. Qu'est-ce qu'un instrument peut bouletter avec un son du ciel. Donc ba son ezali ba son ya mokili te ezali ba son ekouta likolo na lola awa na mokili oyo tomoni yango très bien. Exemple on a koloba mokolo ya dédication ya temple ya Salomon na 2 Chroniques 5 verset 11 na 14 na zali nango na version ya lingala pe yango na lingaki kotanga yango na lingala pote bato barobaka lingala ba comprendre tokomona yango awa erobeli bisobwe na lingala babenga yango na de basango eleka na moderne na version moderne verset 5 na 11 na 14 mokolo ya Salomon tango asalaka dédication ya temple erobeli bisobwe mokolo wana banganga nzambe nyonso babongisaki po bazala peto balandanaki na mingongo ya ba équipe na bango oyo bazalaki bango te bayembi ya ekolo ya Levi Levi bazali ba descendant oyo bazali na ba makambo ya koteya ko prophétiser lokola basali na nzambe Asafa bazalaki boni Asafa Irma Yedutun bana na bango pe bato nyonso na libota na bango balataki bilamba ya lokumu oyoki ba musicien balataka bilamba ya lokumu batelemaki na liboso ya mobali
ya mesa ya mabunza esika batelemaki na bangongi wana ba genre ba instrument makembe pe mandanda na maboko pembeni na bango banganga nzambe bazalaki au total 120 oyo bayebi kobeta bakelelo batelemaki bango nyonso ezala bayembi to babeti na bakelelo pe ya miziki ya ndenge nyonso babandi kokumisa Yawe kobeta miziki pe koyemba boye bokumisa Yawe po azali bolamu bolingo na ye ezali na suka te bongo tango banganga nzambe babimi na esika ya bosantu lipata ya mwindo eye kozipa ndako ya Yawe banganga nzambe bakokaki kosala lisusu mosala na bango te po na lipata wana pamba te kembo ya Yawe etondaki na ndako mobimba toyoki awa deja ndenge miziko ezali koprofetize tokomona basigne ya solo me kasi awa eloko nini ye kosalema bayi koyebisa biso boye ntango totangi yango to comprendre me satana abebisa miziki nde awa esika satana ya kobebisa miziki nde tomoni parce qu'il faut kozalaka toujours plonger na kati na makomi na nzambe moyen ya kosentir présence ya nzambe ezali tokokende baplace mosusu pe oyoki bakobeta miziki me miziki yango pe elobeli bino eloko moko te me eplus ememeli bino distraction les gens ndenge bayaki bazongi ndenge bazalaki kutu te mosusu kutu bazwi baconfusion na kati na bango mais awe toyoki clair ke présence ya nzambe tango ye vie malobo ezali prophétique esengeli esala bango esengo na mitema po bazonga ndenge bayaki te bazwa quand même quelque chose balobi awa lisusu te et de quoi quelque chose d'autre que la folie oyo moto akoki kozala nango na vie na ye sans Yesu Kristo na mitema na ye mawa mingi toya komona pe lisusu awa na une musique prostituée des eviens ya Jezabel et kokota na bakati na ba église mingi ya 4 murs mawa mingi toyoka awa na mokanda na acte des apôtres 2 verset 7 balobeli bisobo ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens wana na mokolo na Pentecôte soko kei na verset 8 okomona awa nde balobi molimo na nzambe elobela eza kolobela biso nde minoko nyonso pe na bikolo nyonso tomona nde gloire ya nzambe na présence ya nzambe limite ezalaka te balobi awa na deuxième point na koya kotouche ezali point moko très important ezali likambo ya compétence ezali pe très important moto tango azali kobeta miziki esengeli koyeba eloko oyo ozosala mingi lelo bazobeta miziki po bango nde bakoma populaire et non nzambe oyo tokosambela aya kovanda na place na ye. Quelle est l'importance des compétences?
Ici, je ne vais pas, ici, je ne vais pas prioriser les compétences sur une onction, mais plutôt comprendre aussi que si vraiment l'onction dans une zone, alors un certain niveau de compétence doit être là, ou attendable. Awa tolingi lisusu komona ba musicien chrétien oyo batonda na bolembu te, batonda na bolembu to la paresse plus sans onction. Question. Mais nous voulons des musiciens et des chanteurs qualifiés, mais manquant les caractères ou l'esprit requis. Parce que na makambo nyonso ezalaka na ba critères oyo ezali moto asala. Koki osala lelo côté c'est parce que omoni mutu moko boye, parce que omoni lelo mokile komi bon na oye koya eya bon nasala ka koya parce que on sait jamais. Non, il faut osala na base ndenge balobaka na vie. Tomoni a lisusu vie ya David na 1 Chronique chapitre 25 verset 1. Tomoni na 1 Chronique chapitre 25 na verset 7 et le bélissoube. Ils étaient au nombre de 248. Ils comprirent leurs frères, exercés au champ de l'Éternel. Tous ceux qui étaient habiles. Omoni makamda koloba. Ezali na makomi na nzambe. Ezali na fondement makasi solide. Toyoki. To considérer awa na psaume 33 verset 1 na 3. Et le Dieu, nzambe nde azali le créateur. Toyokango. Et puis tokomona ngona makomi na nzambe. L'Éternel, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange siège aux hommes droits. La louange siège aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, instrument de musique, célébrez sur le luth à 10 cordes, donc la guitare, et puis chantez-lui un cantique nouveau, ba cantique yasika, biloko ezali vibrant. Faites retentir vos instruments et vos choix. Dans 2 Chroniques chapitre 5 verset 11 et le bélibisoboui. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sacrifiés sans observer l'ordre des classes. Donc, bazo la batute pour na ba classe pour na ba kombote. Balobi le sous nini. Balobi awa na Actes des Apôtres 4 verset 13 le bélibisoub. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, badaki batwa peuple, sans instruction, bazwaki instruction mon côté place moko, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Omoni moto inspiraka moto ezali Yesu Kristo na mulimo mo santo. L'esprit sans limite. Ah balobisu dans Luc chapitre 2 verset 52 le Bible. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Soki lelo ba chrétien basali célébration na ba fête ya musique oyo ezali ya mokili oyo na nyonso ba célébration nyonso na ba fête nyonso ba culture nyonso
esengeli koyebela ba identité na biso nde malamu. Toyebela ba identité na biso malamu. Bato oyo bayebeli objectif pe mission na bango kitoko pona contrôle ya montagne oyo malamu. Célébration oto bengi ba fête art nde tokozala na capacité à déplacer montagne oyo. Si nous savons que l'ennemi spécifique est Jézabel et son compte et vient perversant la musique, nous pouvons grimper cette montagne avec armure, armes appropriées, peut surgir une armée d'intransigeance. Wana tokobanda kokende liboso pe tokomona makambo ya ebele pe tokoyebela tese nzambe nde azali na contrôle, non pas moto azali na contrôle. Po te tokoka ko avancer montagne o na ba vie na biso. Yango na kolobaka mingi boite pouvoir etambolaka na maloba te, mais à travers kozala na relation personnelle na molimo mosantu na nzambe, yango nga na benga kango camaraderie. Est-ce que oza camarade na nzambe na makambo zo sala ya misalo zo sala? Est-ce que ozali na inspiration de Dieu ou yo moko mutu ozali inspiré? Yango moni balobi ete toute arme forgée suisse contre cette montagne ya musique. En tout cas, to fungula miso to fungula mato ipo nkula kota asala na bomo na biso. Na komi na suka, je pense que toko clôturer message la semaine prochaine. Minge koya na nzela, bo subscribe, bo partager ba message yo et puis bo kindera biso ba comment et puis bo sala pe ba recherche. Peut-être na recherche ko sala o nga na bimisi, moto mususu akobimisa ya ebele surtout ba oyo baza ba musicien. Nga na musicien te na nde mosala nzambe, mais na koti dans les prophétiques pour prophétiser na montagne tant que ntoma na nzambe. Amen. Glory be to God. Amen.